songa lo bana vana onyana songa na lo bakangana numbanga na wana makamuni olobi notangi kombo na biso te odiki yebarango aneo mobimba totiki yango donc omoni yo loko lobi ke Karine Mokonzi a okota 2020 te biso siko totaela yo yebaka siko biso totaela yo mais otangi kombo na biso te mais otangi kombo ya Karine yebaka biso to ba charge otelema kaka okufi yo otelema okufi te akufi mbama ya otelema kaka Mike Lokamba aza prétentieux moko ya kosakana te na tomona te mutu ya mabe makasi Mike Lokamba amimona lokola ya koka wana comportement Mike Lokamba bandeko na ngai iya mimona lokola ya koka mimona lokola ya leki batu tu yo na patron na yo wana Mike Lokamba yebisa na okebisa jour na okutana na obesa eu un message dans PSA. Tout ça en 2019. Ce qui t'a souci, yo comprendre les maramona on n'est comédie. Ma fan no botala bana membre ya Karine Mokonzi. Bo banada ko kozile Karine mbongo ya cercueil na ye déjà. Bo sangi sango lokola bino osale la Karine mbongo na yebisi bino déjà. Mike Lokamba, l'homme le plus court du monde, donc Yarosaranati Montomo, Kousé Amakasi, donc Zaka Yokotu, Akosa, complexément, mon nene Yarosaranati, non, à mon athée, Mike Lokamba, za prétentieux mort, donc Nano Ezalati, Montumobimba, environné ka Karine. Oui, allô, Benji. Fennec, hein? Ouais, comment? Ouais, Kimia. Bien. Biloba lobani ni ole kine émission lobby o Karine fois kufa donc papa Marambo lobby est-ce que oyebi gravité à Marambo lobby? Biloba lobani ni ole kine internet. Bilobela ni ole kine internet sur lobby. Babo melaro dollar no cercueil. Parce que yozo mona pas sur kende te oso kufi déjà. YouTube ekufati. Zero wana. Tuzana 8e mois. Tuzana 8e mois. Pegi bokeli. Soki ya koti 2020 na janvier. Bakatinga loboko. Je mets à ma main à couper. Pour na zero wana. Aibi pas sur kende te pas ça kinga na sida moni des aliwa. Loko comme pe oyembela batu badaye na moto, ya yo ezala moto te. Oteli maka okufi. Yo oteli ma. Okufi ma. Aoli moi. Te akufi mbama ya oteli makaka. Otiki nili loba, nili kamu. Comme ça, tu retales. Te retales. Songa lo bana vana onyana, songa na lo bakangana numbanga na wana. Makamuni olobi. Notangi kombo na biso te odiki yebarango aneo mobimba totiki yango donc omoni yo loko lobi ke Karine Mokonzi a okota 2020 te biso siko totaela yo yebaka siko biso totaela yo mais otangi kombo na biso te mais otangi kombo ya Karine yebaka biso to ba charge otelema kaka okufi yo otelema okufi te akufi mbama ya otelema kaka otiki nili loba nili kamu comme ça tokotala te tokotala Pite so ba base ni bo mo luka ba internet na komo ba Karine Mokonzi yo na patron na yo wana Mike Lokamba yebisa na okebisa jour na okutana na obesa eu un message dans PSA. Tout ça en 2019. Ce
soki ta mosusu yo comprendre makambo na ndenge komediti bafani no baotala bana membre ya Karine Mokonzi bo banada kokozele Karine mbongo ya cercueil na ye déjà bosangisa ngo lokola bino osalelaka ye mbongo nayebisi bino déjà avant soki Karine Mokonzi à côté 2020 bokatanga loboko Karine Mokonzi papa soki voilà prophétie à côté 2020 bokatanga loboko bana membre boluka ngati baokanga baso akufi boluka ngati Karine Mokonzi soki au côté 2020 bokatanga bena loboko. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous avez capté. Le chef Fennec Mokonzi, le Léon fils. Donc, naza toujours là, soldat makasi donc ya Rosaranate. Na bengaki mwana musala ya Michael Okamba. Michael Okamba, l'homme le plus court du monde donc ya Rosaranate montomo kuse ya makasi donc Zaka yokoto akosa. Complexe moko ya monene ya kosakana tena na monate Michael Okamba za prétentieux moko donc nano ezalati mutu mobimba environné ka Karine prochaine na etalama il faut alobaka ka Karine Mokonzi donc nayo comprendre que le jour Karine Mokonzi a dit qu'internet vraiment les chefs nous alinqués. On est vraiment inquiet ya ko mona parce que la chaîne est belé ko kangama le bela batu ba zongela ba misanga bango e belé ya batu ba okali susuti Michael Okamba na ngi expliquer non zana yo go ça la chaîne na yote sans Karine il faut toujours olobela ka kombo Karine Mokonzi ki pa ka yote oza l'échec moro ya osarana tene oza wana complexe ndako zolo basoki ya $900 Michael Okamba oza incapable ya kufuta même pas ndako ya $200 donc wana on comprend ba jeep olo ba kio ngana somba jeep na da capable ya somba jeep oza même pas na catch oza même pas na IST non zana tona kiniti bizu tona kinto mona yo Michael Okamba uni okosa bana poto boni okosa kosa batu boy makasi boy walo kutsa moko ya osakana ti Michael Okamba na yo comprendre que Michael Okamba zalo kuta moko ya osakana ti na kota na loba pena trop na benjute non ndazana n'engene bien expliquer ba internaute parce que le chef nazu ba appel ya ndenge batu ba benanga au Fennec chef Mokonzi to comprendre to Benji abimakana moko ya bato basuna Karine Mokonzi boy bato équipe nationale boy bino ba charge mais ya za équipe nationale Benji oyo bino bo kanisa eza oyo ya Yvette Kalombo parce que non comprendre les photos et puis ça n'éclaircir sur internet parce que bah tu belé bah comprendre bah toi bien le chef oh Benji to quoi qui a mobile ya Yvette Kalombo boy donc moi ce qu'on a éclaircir le Benji oyo bozoyoka eza Benji oyo ya Benzema ndazana akozwa mwasi ya kitoko lokwa Yvette Kalombo te Benzema ndaza wana Benji azana no vraiment ya osarana te donc na ndenge pena ba pena so batemisi banoko pena ozati moi so batemisi basi batemisi batantine Fanny batemisi donc bon mona seconde Benji Benzema bon mona yo wana mais about him saba noko ba mona ba chef Fennec Mokonzi about him saba noko ba mona Cédric Kabea donc Benji ndazawana oyo Benzema oyo bozo mona na video yaza mona musala ya Michael Okamba muto mukuse ya kosakanati siko affaire ba olo bande ba komikolo ba kio Karine Mokonzi akufa bon biso tsko toyeba soki bango baza banzambe parce que toyebi mutu o aza na mo
ya suka na vie ya mutu oyo akataka makambo ya suka eza Nzambe. Même si bata mokili balobi banganga même voire même kutu papo abotio akoloba mais mutu akataka makambo ta suka ya Nzambe. Karine Mokonza na bakisi na botika na bakisi na Karine Mokonza na kindumba na mais botika na kindumba na mais pourquoi à chaque fois boloba ka Karine Mokonza bon ayo karane pétition bo continuer pour nani ya usko Karine Mokonza loba ki to bunda lisusu na nzoto te to bunda siko na musique et ça libino pasi et ça libino pasi boko kate bitumboyo donc Michael Okamba zela olobela promotion ya le Simon tranquille. Michael Okamba azana jalousie morona ebisa bino bandeko na ngaya osakana te même si Benji waza pembeni naye Michael Okamba azaka jaloux ya Benji oya pesi problème Benji na oseka yo Benji Michael Okamba ti on a problème Laura de joka ita brasa Michael Okamba zana jalousie moko zena la prouver bino ndenge ya jalousie ya Michael Okamba tomona ndenge ya alukela patron ya elengi ya komba place Karina adaka o asala chaîne wana alukela ka problème kaka boyo mwasi na ekuta alukela aluka jalousie ya mwasi ya bato moto abala o kutu mwasi wana azaki mwasi na ngai na mona ke liboso tala niveau ya jalousie Michael Okamba kaka nango tala niveau ya jalousie alukela mutu asala o azwa na matadi patron elengi ya komba place chaîne wapi Karine Mokonza fasonaka donc tala niveau ya Michael Okamba muté ya mabe boyebisanga camarade nini ya internet o boyebi azaka na Michael Okamba boyebisanga tomona ba ken pena bazaka même si baso na pas tuer refi tomona bango na ba fête tomona bango na ba day ensemble Michael Okamba camarade nini o tomona ken internet na bisabino na minute na problème na France de Mai ayo ke la pas France de Mai jalousie pour chaîne ya France de Mai eza na vitesse koleka chaîne nai tala niveau monter ya mabe Michael Okamba zana alukela Karine Mokonzi makambuka abo donc tala niveau ya Michael Okamba yo kana raté na mamemili tala niveau ya Michael Okamba batutu batundesa Karine pourquoi pas bagenda kosanga na Michael Okamba ki peka ye wana tomona ka est-ce que mona ki peka na Michael Okamba komodo bomona ki na Michael Okamba mamemili ou soit mikwapen bomona bango na Michael Okamba Michael Okamba aza prétentieux moko ya kosakana te na tomona te mutu ya mabe makasi Michael Okamba amimona lokola ya koka wana comportement Michael Okamba bandeko na ngai iya mimona lokola ya koka mimona lokola ya leki batutu or que bato belé baleki Michael Okamba na internet balobaka te est-ce que mon akolo la voix du peuple est-ce que mon akaloba o ngai boy malgré toi kende olukila Karine Mokonzi makambo et pas maestro Mope na en tout cas Michael Okamba sur zo continue na comportement oyo Mike oko avancer te na vie yo omimona lokola yo koka obongana nyoso okelelaka te Mike topé son conseil tant que ba frère et tant que ba confrère Michael Okamba changer loka o changer comportement na yo pona nini ken pia na lakisa ki mutema mabe oyo za na ngote Mike oza mutema mabe moko ya osakana te même si moto tina problème o lukele ngambo benjinde azawana oyo kelaki mutia mabe pola taka bien koleka yo Michael Okamba malgré tout bilambala taka izaka na mopia kato mais même si la kato akoya na momo ya couleur yo monyango yo o kate kotoza Michael Okamba oza mutema mabe moko ya osakana ti Mike
baninga tout tomona bango na basite baninga tu balakisa basi na bango na internet baninga tu tomoni baobala franchement ekuna tomoni aza marié tomona kuna bato ebele babali tomoni mpe moto elenge akomba kuna abala mwasi ne bakenda na mwana na poto na bana na poto Mike Lokamba yo non tomona mwasi na ote baninga baza ko avancer na vie yo toujours le chèque kaka kolandela kombo ya Karine yango na yebaka te ozalaka pede to ozalaka mwana mobali Mike Lokamba. Karine mokonzi akalkulaka yo te, Karine mokonzi akipaka yo te. O comprendre tomona bajournaliste bazobala Mike Lokamba bala ozoloba ki ona naza capable osomba car Mike Lokamba to na kinte Mike to na kinta sa Mike Lokamba siko tomoni kutu ba adoyu wa uti poto aeti na kinta sa ikobala Mike Lokamba okobala mokolo nini weli relaxa ki Mike Lokamba na ebisa bino secret Mike Lokamba po basi bakimaka Mike Lokamba na azana basi bakimaka makasi nana mwasa kina nda kwa Mike Lokamba amona akuta mwana mwasi Mike Lokamba basi bakimaka ebotunaka ba journaliste o babimana Mike Lokamba bakoyebisa bino qui est réellement Mike Lokamba bino bomona Mike Lokamba kana télé asimbi micro Mike Lokamba mobilité Mike Lokamba mobilité yango Mike Lokamba soko nga le chef biso ba charge topesi bino 48 heures boleka na internet bo s'excuser po tote déjà procès affaire oyo eza déjà na justice foye babango affaire oyo eza na justice yokanisi nani ya olinga baloba na mwana ki akufa kala te seka bona plan moko bosali Karine mokonzi abela te Karine mokonzi abela te tozoloba parce que toyebi moto muswa ko ya kotila pe Karine mokonzi poison toyeba plan na bino soko totela bino chaîne wana ekanga makala te bon Afrique elengi ezokanga makala te tosepelisa bino ko comprendre lokwa soko bolingi tokena makambo bongo tokena ngo bongo chaîne wana Afrique elengi ekanga makala te dans des jours tokanga chaîne wana Afrique elengi tosepelisa bino lokwa soko bomona ke makambo bando lobaki na ndenge base na ndenge ba aventure biso soko tokena ngo pe na ndenge ba aventure Karine mokonzi a star munene il faut qu'on se le dise Karine mokonzi a star munene tozala na esengo ya kozana Karine mokonzi na Congo to ba chanteuse na Congo ba okoka te bo biso chanteuse nini abetaka chant na écart ya un jour akokisa déjà ba 500 000 vues mais a raté en tout cas affaire oyo loko abino bokena ngo biso beto okena ngo boy toyebi ke bokoti déjà bandako banganga toyebi ke bozana plan moko bolinga bosala na vie ya Karine mokonzi biso pe tolobi non toyeko dénoncer bino na télé lokwa bino boaki na télé boaki na internet bolobaki na internet biso pe toyeko dénoncer bino na internet boy ba ke Karine mokonzi na famille na Karine mokonzi na mama bota ya uka pe pasi bino bokanzi soki papa bota Karine mokonzi la ki on fait nga sepela maloba oyo Mike Lokamba otindi Benji aloba papa boti Karine mokonzi le général mokonzi soki asaki na vie amona Mike Lokamba ndenge otindi Benji Mike Lokamba yebaka ngo ok makala Mike topesi 48 heures Mike Lokamba s'est préparé soit au kima soit au kaita brasa Mike so kaiti brasa te Mike Lokamba ba okanga yo ba lokotolola menzo en plus to sekayo toyebi ke Benji mutalobi te Mike Lokamba mutotindi
omoni baseball ki ndenge ekomela bino toya filmer bino nga le chef toya to filmer bino na parquet to filmer bino tina makala to filmer bino yo ni prophète olo en plus to yebi je ba plan na bino to yebi bato botina Paris ko na boyi to yebi bato bo sola na Paris pona basala Karine mabe Karine Mokonzi aza mutu ayoka ape pasi Karine Mokonzi azape na famille ba oka pasi ya nga le chef na soutien. En tout cas, je remercie na baitu balandinga bana membre botika bisote bana membre mi ya tembo to continue à faire tina suka bana membre to continue à faire tina suka. En tout cas, je remercie na baitu obayoki voici na le chef l'inspecteur Miguel Mbongo ya salon Interstar, le vieux Teddy Monzele na kata Londres, le vieux Pierre Landoulé Silencier, le vieux Jackson Mangala, le vieux Adida Kessé Louye Motema Mama Clara basali 15 ans na maman babanda kanda komoko. Donc un gros merci na tout le vieux Thomas Mbouya de London, un gros merci na tout balanda ngai bato tout bazo soutenir nga le chef numéro na téléphone ngo wana bobenga nga le chef pour na ba conseil pour na ba reproche bobenga nga. En tout cas nazana bino toujours ce qui est soit unité tout le monde tous là toujours ensemble ba charge baza toujours les colos le chef le réalisateur et mon nene tozawa le chef Fenech Mokonzi. En tout cas ba etu balinga nga mama Nicolette Tampo Elbrine Banzuta ba etu Jonathan Gogo depuis les États-Unis na moni bongo Randy Mode na kati ya Afrique du Sud, Aristote Banza na kati ya Afrique du Sud, El Diablo Aristote Banza donc na kati ya Yophil na kati ya Jobo bambote na yo tosukia.